Alors, Zaïrois dans la paix, Zaïrois Ndego. C'est la première fois? Oui, bonjour Nzongo, c'est la première fois dans ma vie. Ah, pour la Bandeko, c'est la première fois. On a pu ça quand même, moi, idée pour nous comprendre un peu, tout le temps, ça va panel. Et ça que, Bicho Lokuta, to Sepelango Pendate, et manque de respect pour les artistes aussi, et surtout, Nabiso, to Sepelango Te. Donc, oza, la bienvenue na kata Nzungu, et Nzungu ma famille, tu as mbio na motema malamu, toujours quand on est orangaï, Zaïwa. Merci beaucoup Nzongo, merci pour l'accueil et bonjour, bonsoir à tout le monde. Ouais, raison dans matin qui vraiment, et ça, bon, on a habité sur la couture na katikati, mais dans matin juste un de ko tema Jags, abanda wolo, na habité sur notre bien. Ngaga demand. Na matin un de ko tema na zoloba. Et na ba dire na, je comprends que aza fanatique ya Fali. Mais là, on a ngana tout na ba dire na yoki a lobby. Eza Fali te moto azokanga avancement ya faire. Mais est-ce que tout solo là honnêtement est-ce que akoyebisanga avancement oyo faire azo avancer te eza par rapport à quoi? Est-ce que les fers dont on parle aujourd'hui en 2026, est-ce que c'est les mêmes fers ou à 2006 ou à 2007 ou à 2008? Non, je pense pas. Na habité soit au contredire là. Deuxième préoccupation sur son ngai na tuna. Mutu oh pour te regarder la chose à parti pris mutu fanatique et artiste na ça dérange pas, c'est un choix. Donc dans la choix na. Mais qu'on se le dise, na habité majorité à bateau bazana habité sur bazana Europe. Qu'on se le dise, est-ce que mutu pour azwa artiste azwa salle lokola accord arena abeta salle accord arena? Est-ce que vous pensez vraiment que mutu na artiste a mukie kaka ya mukie ya niveau au bozo tchela faire wana kaka? Non. Ngana na wana zolo ba don na bite ke fallait artiste à mukie. Fallait artiste à munene. Aza artiste ya munene ya Congo et Afrique lelo ils artiste à mukete. Mais la façon dont les fanatiques de Fali aiment minimiser les efforts des autres, je trouve que c'est moins extrême. La fois passée même, j'avais vu Air Barossa la Brad Fernand Gims. Attaquer Gims. Chose bizarre. Donc, tellement moni réplique ya muto Gims à mon côté. Nan ndenge polémique en peut sili ya moko donc au français moko ta yoki ba ayoki polémique wana. Pour ba fanatique ya Gims majorité ce sont des francophones majorité. Na évidemment que je me trompe. Tellement muto répondre na polémique en nan ndenge ba misili sili en bango moko ba moni que tozonga se pas faire. Mais je sais pas, muto bozo qualifie kaza et l'autre côté, aza rien du tout, vaut rien. Aza muke ndenge bozo lobana. Mais comment c'est fait que Bozong et Lara aillent dans la polémique en et autre chose, il y a quelqu'un qui a fait raison de ma mission d'Amundam. Fait d'abord, à la soirée VIP au Fabet dans la Grèce, à aucune en Grèce, on a dans deux danseuses, je pense, danseuses, deux danseuses, quelques membres. Et la raison de l'accueil, groupe, ils ont pas eu occasion, ils ont billet na jour mon côté pour l'avion mon bango nyonso. Yango wana bakaboli groupe liboso zalaki ke Olobi? na lobi raison oyo asombi bakokende ndambo eza po bazwi occasion ya kosomba billet mbala moko te na avion kotia groupe mobima na kati ya avion moko baplace ezalaki limité Banan bakie déjà ya liboso oyo za na information nani oyo nayebi baza na Paris sikoyo eza animateur Blaise créateur aza na Paris les solistes là nzoto mike aza na Paris komone kimanga soki alaji soki nini aji solo aza na Paris le drummer leka papi kakol aza na Paris Marc Aouz nenga tozolo ba Marc Aouz aza na Paris wana ona yebi et puis na assure nango ki ba na Paris et Zaïrois. T'as un coquille? Déjà, là, tu as une question parce que Biso za so ba tion mnene bo eseke obeti lo moko
population eza na bande oso bozo koma var wana nga nasalelaka var te ngai ezalaka tie na monene funa explike bino mpo bocomprendre preuve eza var te preuve eza var te ndeko asengi totie na monene mpo ke approuve makambo azoloba donc tie na monene totie déjà na monene mon frère olobi Marc Aouz aza déjà na Paris, c'est ça hein? Oui, Marc Aouz na Paris. Yo moko ka moto yebi ke Marc Aouz aza na Paris ou bien bato nyonso pe bayebi ke Marc Aouz aza na Paris? J'ai un ami qui est proche de Marc Aouz aza na Paris. Yo moko personnellement omoni ye Marc Aouz na Paris ou masa na yo proche moto ayebi so ke Marc Aouz aza na Paris? Bon, nga aza na Europe te, mais naza na master kuna bana Paris et je vous confirme que Marc Aouz aza na Paris. Moto na solo ki na aza proche ya Marc Aouz, proche ya groupe. Pour na solo ki na Marc Aouz na Paris. Ndeko solo le lobo même sous image mo ko bima. Pour na yebi ba image so bima za ba image akala. So bima na ba o ba ocha ba na ba Facebook et consort là ba image ya kala o ba kendaka ni passe suka nini nyona. Mais on ne ba yeba ne to solo. Ndeko zayo. Oui. Est-ce que vous avez que Oshia ndeko ninga na yo waza proche na ye akope kokosa yo? Ala moto. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord que ye akosi yo? Te. Wana nde na zap na 100% d'accord te po. Ay intérêt ni akosela nga intérêt ni. Lokola yo oza 100% d'accord nanga te ka kosi yo. Est-ce que vous avez na preuve moko o ezotal sa ke Marc Aouz aza na poto? Na Paris. Et on a émission que preuve physiquement bien ya ko lakisa yo boy exemple bien vidéo moko ce qui ni na ko lakisa boy ezate on azo loba neti à propos Marc Aouz eza on a yo ki ba yebisinga ba confirmer lenga mais à propos il y a 3 artistes on a tangi liboso on a j'ai des preuves que baza kuna pona na ba vidéo voilà mwindi yango pe na tuni bango te parce que ba o wana baza déjà na doki na bango baza déjà na Paris. Oui, bah yambaki bango pas jouer junior louere. Ça na tuni bango te. Menga na tikali epa ya Marc Aouz. Lokola yo lobi ke Marc Aouz confirmé que azali na Paris. Donc c'est que mutu moko amonaki Marc Aouz. Oui. Voilà. Mutu wana o amonaki Marc Aouz. Bengi yo ayebiso ke Marc Aouz azali. Oui, solo ina yebsinga Marc Aouz azakuna. OK. Donc c'est que après ça que ta photo te et l'autre côté kaka na munoko boy. Bon. Ngali ni passe tout ça boy, hein? Tout ça là boy. Avant to na conclusion. Avant to na conclusion, pour nous on a ba doute ils ont la mito ba de mingi à propos ya surtout Marc Aouz, ya Ilous, je pense. Bana ba conclusion que ba rozo ba visa déjà na ibandele bandai to comme na kunate parce que nga live na ngeza ka en termes pédagogiques. Aya yo uti ko yebisa biso ke Marc Aouz azali bongo na Paris. Nga na tikali na wana poto leka ndenge wana te parce que bande bakoza na mbui. Nga na linga batwa yango na yebisa ke ne bandelike na linga la vérité. Moni toloba makambo toza na maîtrise nango oyo bande ba beteli biso lisolo nga pe naza na Paris na minute to solo naza na Paris. Na ko yebiso pe toza na Macron. Ondi mangai. Oh, pourquoi pas? Est-ce que ça a intérêt au cours d'abord? Ah, il dévoile un idole. Yo zanu bindimandi makaka. Bon, ça va. Nzongo. Ah. Vous savez que, quand on est sur la pédagogique, ce qu'on a na cinq siko, bon pour faire que Marc Aouz na parité. Parce que ça n'est loko mon côté où ils ont la Marc Aouz à Paris. Attends, Zaïroa. Marc Aouz azana na koko prouver yo en côté. Parce que azana parité. Yo na Zaïroa. On prouve ce que on voit. D'accord? Voilà. On prouve ce que auto mona. Non, c'est la preuve. S'il vous plaît. Vous en avez un maï. Voilà. Mais là, demande, s'il vous plaît, micro n'a pas dérangé. Merci beaucoup. Zaïroa. Oui, je vous écoute. Non, pour prouver et l'autre, nazo mona. Boeto.
Oui, eza bongo. Voilà. Tiko eloko nga na monité. Non nga na prouver. Siko yana lobi boy. Yana lobi boy. Yo sengi ngai na prouver que Marc Awos aza na Paris. Pour singa ke Marc Awos aza na Paris. Je vais répondre papa nanga pardon. Vas-y. Au sengi nga na prouver que Marc Awos aza na Paris. Je vous ai dit, et puis nous avons honnête, non? Ngai vidéo ou bien photo ya Marc Awos ya sika ya kalate. Ya sika ke oh ya sika ko mona Marc Awos na Paris. J'ai pas vu. La même question tout ngai na tout ngai pe massa. Tout ngai pe moto oh bisa ngai. Ouais informer nga. Vous comprenez? Asinga te azako boya ba ni ba vidéo so ba ni azako boya. Tozaki na ye, azako boya ba vidéo. Wana nga yebisinga. Je sais pas comment prouver ça pour eza li solo na yo ke pas moto yebisinga. Na limite à l'intérêt au posanga. Yango mo na tunio ndenge boso tozo tcha ba doute po moi je sais que la groupe Momba ya ferré ba ozana Europe. Ba ozana concert wana. Oui. Marc Awos, y compris Marc Awos, y compris ya Ilou ses consorts tout ça. Tout le monde na ba quelques communicateurs na yebi ke bango nyonso ba ozala jour wana et les gens seront surpris. Ce qu'on a vu ngane ce qu'on a yo ba tango boso telemela que non Marc Awos azana parité. Vous avez visaté. Est-ce que vous avez des preuves? Non. Faut pas que Ndeko Zaïrois. Faut pas sangisa makamususu Ndeko. Sangisa te papa. Attends frère. Ngana lobi na yote ke Marc Awos azui visaté. Na tikali ko lobate. Nabi yote. Nabi nenge ba Ndeko musu lobi loba. Ngana zo sola oyo ngai na yo na chilio na munene po o laksa biso ke Marc Awos azana pare. Marc Awos yo na ngai to moni Marc Awos te. To ko lobalika moto moni te. Parce que moi, ça nous a posé au lobby à un intérêt au posoté, mais à coquiper au kosayo. Na uti ko yebso awa na vandina Macron. Yo lobby nanga ondimanga parce que na un intérêt au kosoté. Donc yo ndima no batunyo tout. Non, nga awa na singa ba preuve en fait. Vaut mieux to lobalikamu oyo to moni, mais oyo to monité to koko lobate. Donc la minute mais c'est quoi autant que monité, mais pourquoi vous affirmez que Marc Awos a na poto te bien faire asi ba. Non mais est-ce que je dis ça Ndeko, est-ce que vous comprenez nga makam nazo loba Ndeko na. Non, personne ne peut comprendre mal. Na bi que yo muto lobby, na bi eza makam na yo ki ba faire. Nazo solo la onga na yo batu wana kotala bango te parce que loba mi awate. Tu vois? Là na la na panela. Basu ba lobby nani talobi ke basu ba lobby ke fait basu ba visa te ba tuka na no réponse basana no ape mutakiti te nani talobi nani alobaki yango frère nani oyo wati kepi noir na mona ka lobaki yango ba main noire mais alobi likamba main noire est-ce que alobi ke basu ba visa te Ndeko? Mais papa la main noire tant le bateau ba congolais te oui mais c'est pas congolais mais ça peut rien dire frère est-ce que basu ba visa te yem talobi yango Ndeko? Oui, non, mon gars, c'est le main noire. Au moins, au moins, on peut s'embrouiller de Orangaï. Nzongo, comme il y a une comme embrouiller na ba parole. Comme la situation autant la monnaie, na embrouiller vraiment. Côté on a un spécialiste nango. En fait, s'il vous plaît. Et c'est la première fois, ngana jouera nanga ka bongo en fait. Et ça lit rôle nangai. Oh na sala na boya rande intoxe kota lokuta moko elekana kaka pamba boy na tika s'il vous plaît mettre ngana lobate papa yango na lobite na ngito parce que yo tango zo loba ozo mélanger makamsusu auto loba après ngana limito tika na Marc Awos na poto est-ce que oza na preuve oza na ngote lokolo oza na ngote biso to sala boy to lobaka eza PC elengi tango yo ko ba preuve wana ke Marc Awos a commis na Paris ndeto ya parce que ngana yebi ke Marc Awos aza na Paris te parce que soka zaki na Paris ba ko tshela biso vidéo ya kalate. OK ozomona donc pour que to kende ozo na yo yo ko yebisa biso ka eza na ngo PC elengi tango ozo ba preuve ye allez to continuer na biso ngana olobate ke eza PC elengi aussi longtemps que nazana ba information na zu yango na mutu bon en fait le débat n'est pas seulement to ko telemela kama Marc Awos te soko monique ngane na boyi batu bazala na mutu na bango lokuta moko leka na awa eza principe nanga na yebisa ko na dès le début ke nga lokuta leka te na yokaki na et puis na intérêt na cause te sur ça voilà on va faire ceci lokola la preuve ezate to pese s'il te plaît papa yokana to sala boya tout cela kasi on prend une confirmation et rozwama ngana o maintenant osenga suna pona biko ozwana la live moi mingi
na komata na live na otuna yo oyo nani na Paris. Yango na lobby pour l'instant. Pour l'instant le roi après faisate. C'est difficile on dit mangai. Moi oui. na comprendre on appelle ça pesa ka lengi comme ça to la to. Na pesa lengi. Ouais, so bah. Na pesa lengi. Merci beaucoup. La famille nga na lingaka to comprenaka eloko nga na ebiso bien avant en plus. Na ebiso ke lokuta le karaté. Awa soit au PC lengi soit au PC preuve. Ozomona. Donc sokite na okitsayo ici c'est comme ça. Nous ekindingu na kitisa ye. Ngata président de la République ata Kofi Olomide ata Ferregola ata Fali Poupa soki aboyi kopesa elengi ekelika mwana biso tout omoni ke na eza yango te tokitsa ye il faut apesa elengi yango bamisien mpo baya koleka na live awa eozala mwa pasi maître patron na moni yo mpe na se soki possibilité ezali oyo kolakisa biso déjà bien na yo sombaki ya Kofi Olomide parce que bandeko batongaki yo awa mpo ozalaki te. Alors ndeko na ngai de Bruno original depuis London topesi yo mbote tozoka mbote nzungu tshai na munene mbote yo surtout bozali am yo pe na otyo na munene papa otsanga na munene te ponga lubana ngati ke o maka uza na Paris no otsanga na munene te pardon otsanga na munene te bon naona mama ya vina biso mopao tshai date mais on a Estavo, aucun micro, hein? Merci. Oui, papa. Ouais, viens pas au. Bon. Oh, tant qu'on a dit life na tu ma viens pas au wana. Tout le monde a habillé, pina, indie et zone na penate. Oh. Ouais. Mais année passée, année passée, que musique est comme à passe. Musique peut être comme une passe, musique est comme à passe, ma casse. Donc, on est tout bazot à date. Eza la Fabio, eza de Bonabiso, Moussous Oyo, Inos B. Yepe, Bieterine, Yepe, tout à la carte, la piazzo fond, la télé, bizoteca, mobizoteca, ma éviter. Bon, là, le bapon à ma cambouane à l'équipe. En bref, na lo bapona makambo ya Ferregola. Bon, ma faire les ama compliqué pour nani po. Moni ba misi bazo kinenzela Grèce. Bon, to me repesi na chance parce que ana choité pour ceux azali na possibilité ko visa direct malamoko na limité ki ako kama boko pa a dépenser ba mbongo bi producteur na ye. Ozomona ikoza mwa ba kusomongo parce que eza ninga zo na Grèce soki pi baye na Europe abeti concert et ça bien rabie pour na ye mais pour balobaka soki plan B PC au plan A et PC bien faut planifier plan B soki baboluka ba visa oya Schengen na ninga Paris isimite mais ndenge bazui ya Grèce bakota ndenge baya na Paris to pesa bango chance parce que ndeko nanga makambo ya faire pena ezanga pour le vérité en tout cas na sipana nango tenengi pe za suki mo tsoka tika date pour beta concert comme ba ko suppose un visa Schengen c'est pas bon eza pena ki ko Congo ba komelinga pe ba bisinga me yozo sala mabe comment ko publier vidéo akala bato bakantiki ba misie ba ye eza vidéo oyo bazaki na aéroport wapi oyo ya nani mwana Kongo azaki wana babisinga oza de bride original mtazo lo bati papa oza de bride original yebisa zulu kafuna yamba yepe atenga la mbwe la munene nabisa oza de bride original itoko puis mona ki na chaîne mona na page mona de Mbanza ouais mais oza de bride original mtazo lo bati d'accord voilà la commis ozomona donc to pese chance comme ça baya na Grèce ba koti pare ba beti concert et ça malamu mais en tout cas pour na wiso vérité en tout cas ngana osepela on penate pour faire pas congolais
faut nga ba fongole ba porte comme ça a zo pe ba visa pour mon ingé ba mais est-ce que ezali kofungola ba porte ou bien administration faut ko bon ça administration faire les choses en avance aussi peut-être ndeko nanga e bongo sikoyo ata tu avance ce que faire pendant tous les temps ça la ba erreur quand tous les temps ça ba erreur ne o zo visa na ba retard ezali ne tuza bo ezali biso to bo si ba passeport no expiré bi que passeport no expiré dans un mois dans 2 mois faut ba nous renouveler déjà chaque fois dans 3 mois il faut na que nous salons déjà lobby quoi c'est ça et quand ça la yelo comme ça na kati wa ndeko nanga parce que yezala yemo ko pa ebiki za dépasse OK kuno ki una transit ya mbongo ebele tala ngana utaka na Angleterre Afrique ina Angleterre na uti na Angleterre na sala ba événement à Paris na Paris be Belgique et pour voyage à l'Elosa soulinga kalate mbana Covid de kota voyage pene comme cher voyage en kiza sauté est-ce qu'il y a qu'on y mara tous les temps sur le concert faut aura problème ka visa que nous aura mis ba ya ndam alors un problème mon boy alors faut avoir un problème mon boy question mususu pe yoza na Londres maintenant ndenge bazu visa wana ya balekani de la Grèce tout ça est-ce que tu penses que barotika là pour que va au beta concert kuna na mboka na bino na UK ou bien bazonga kisasa pour basala sous demande ya visa parce que UK balongwa déjà na Union européenne oui na Londres faut bazwa visa biso to longwati to longa kala déjà faut zappa visa bakozonga bakoyaka mamote bakota bo pour tu na Schengen ta de na si faut zonga kin bazwa basa demande bazwa visa ya Angleterre pour so tali Londres ta we la tango ayaka awa zwa visa tango ba concernant rataka ya auto tout ça ba promotion wana azwa visa Londres na ba mission après bazonga ba ya la parité bazonga marokin donc baone bazana faut bazwa visa pe Angleterre bakota UK so ba sisi ko nini wana ozomona pour tozana Schengen te mais makama faire pena pour na vérité papa na aussi pena nango te eza pena parce que aza congolais koza moi ile kumoza na kati wana ezo déranger parce que eza mbongo ninga za voyage wana ba misi ya mbongo akoli ngaka kati na ba ya mbongo ebele balinga tuka balinga suki moi tuka bolinga suki moi menoir mo za wana tuka bo font les portes c'est pas bon eza bien te mais il faut longa moins noir parce que ndeko ucho le capé awa beti du sola menoir vite fait menoir ngo ezali mutu ezali nani mutu akoko sa makamwa papa makamo peza pe na kala makamo ba non pe lelo te ozo ba ketango na kala pe musique ba beta ba wera ba jibe ba nini moi makampe de d'aller ka pe na kala pourquoi seulement faire ego la mutaza ciblé pour la main noire wana nani comment il s'appelle na yamba qui est awa récemment nani Patrick Beckham a même ba musicien baya Héritier Wata a même ba musicien Fabregas malgré ba problème auto comme nango botala ka pe ba producteur ni on peut betia yo a même ba musicien il y a pas eu ce problème là qui d'autre nani bina filé na évité soit même ba musicien tu vois ba tu vas comme même ba musicien maman de voyage OK Manda pe pare ayi pe voilà Manda chante je crois que Vignos maman tinda demande maman déplique pomba mais mi pe ba mission pourquoi ekanga bango te kanga kaye zela pardon de Bruno toujours maman sengi 1 minute juste parce que maman moko to ça ne awa bonjour maman de Warrior bonjour. Ouais, parce que c'est ngana musana sengi 1 minute ngana loba kaka so bozui tambolanda émission oyo nani comme on a leki ya bionique auta au sala il y a 2-3 jours aloba ki ke faire azana problème depuis 2012 bakanga ke na bangulu na Côte d'Ivoire na ma main noire obozo ba leki na auto sala émission alobi yango kazo problème à bangulu na 2012 et yemo faire a biango donc faut revoir émission ne bongo ko sa elango émission. Bon, après, bon, là, ce qu'on a rejoint vraiment au sérieux, madame Negona lobby, parce que dans ça, les cas qui ont abattu, na mounen était approuvé, madame Bazoloba. Parce que les lobés, moni, muta, comment tirer peut être na côté, na ya, maman.
Bon. Ou- Connexion na yo, maman. Connexion na yo, maman. Non plus. Aïe, désolé. Nalobi, hein, il n'est pas non plus fou. Maman, azane C'est-à-dire, liboma te. il y a quand même un problème parce que toujours le katoeba. Oui, mais Azane liboma te. parce que maintenant, rango, et si la tewe a visa. Bato bele bazo visa. Pourquoi quand on tourne et effectivement, à gros le gâté qui a gaspillé un bon, on n'a pas le solution, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Parce que toi et Bibi sont quand même qu'il y a un problème. Omoni question moko na otuna bakangaki na code so bakangaki soki hein je sais pas so bakangaki eza Schengen te Côte d'Ivoire c'est en Afrique ça n'a rien à voir na Schengen. Ceux qui sont dans le passeport français bon ça va afficher tu peux pas savoir en fait combien de bato bazao ya na bangulo bazao kanga ba on na Afrique du Sud ba boto ba mikanda ko bosa na te nzela on ezala nzela mo ikotsa bangulo ebele ya na nzela ya Côte d'Ivoire wala. Donc on sait jamais parce que qu'il est là au menoir en kozanandi to menoir en waye banate bon maintenant on c'est la ramuto yo beta concerne à chaque fois ba chakira ba problème moi je crois pas je pense que soit ce que ça m'a bionique à l'obité ça vient de lui-même en fait entre les deux voilà bon ngati kibino na musala merci beaucoup hein. Merci beaucoup maman merci beaucoup. Alors, tu continues. Des bandes et pas. Des Bruno. Ouais. Chité comme ça, tous. C'était un bon. C'est la lobby, ma petit frère, n'a pas bon, ni ma petit frère, par exemple, tout mon copé. Na ma famille, na kati, wana, pour petit frère, na wana. Simba, ma famille, te. Alubagani, comme Maboula, ma frère, Alubagula, ma frère. Azapena torte, azapena raison. Il faut pas tirer na monnaie na prouver ma ambazolo. Parce que tant vous faites la voyage, n'a été, hein. On va pas dire des choses comme ça parce que voilà, non. Donc c'est ça, donc Nzamba, donc Nzambe, mais total, mais en tout cas, Bagolo, Bosso, Marababia, parce que celui qui suffit à faire les Yemoraza déjà, wana, suba Missou, suba yete, Yemoko faire Goraza l'idée, au sein de bêtement, mais tu peux faire la chance comme ça. Ils avaient ça qui te roté pour le bapin, c'est ça qui te roté. C'est ça qui te roté. Bon, là, qui t'y n'a. Très bien, merci beaucoup, De Bruno. Ah, merci. De Guzman. Allô, Nazo landela yo bien papa. Nalobaki déjà année au non c'est le système il y a Arsène Wenger. Donc nazo invincible. Donc 38 matchs ça c'est au défaite. Donc so zo zelanga ba tendance wala déjà moi pas chipo. Il y a un système il y a Arsène Wenger. Bon, bonjour na banzungiste, bonjour na batunyo so ba Hollande biso. Bon, so on remarque un peu mikolo ba dossier ma ba voyage ba féo na ali on se prononcer. On monte na tikala to na se. Na mona tozo kota na ba potopoto pamba ya marambo muto osala ye moko ni yebi na ye. Ye moko yebi marambo sala. Nzungu yebi na mukili to kana des sortes de cerveau. To kana des sortes. Cerveau moko era système orienté solution, cerveau moko era système orienté problème. Oyebi bato système orienté système ya cerveau orienté problème eza bato na vie na ye. Makambo nyonso kosala na vie akoza même na chemin ya kosala mama bien. Mais akoluka asa eloko mo boye po meme na victimisation po au moins muta se victimisera mingi na vie nde bato bayokelaki mama mingi bato basaka pour bato oyo ase victimisera mingi remarquez bato nyonso base victimisa na mokili balingaka bango kaka mingi nde namonaka fere na bagolo wana bayengo memela mokili na basanse wana eloko nini yango yaka na solution te chaque année chaque temps bino kozalaka na problème ya bavisa botana na kati ya organigramme ya orchestre est-ce que vous avez un problème frais de peut-être vous avez un frais de fonctionnement malonga te peut-être pourquoi la bonne minoko to tchana na orchestre te au moins peut-être frais de fonctionnement pe malonga ezate ba version nazo ke belé accident salamati accident bazo ba place belé biso nga na biki sasa de A à Z esami na 10e rue na place commerciale côté ni bato ba yebi accidenté esami na kingasani bano kenzele aéroport côté ni eyebani te. Est-ce que vous avez tendance à makambo bouinon? On comprend. Bato bazo ba makambu, bazo yeba te, preuve ezate. Le lo comme victimisation, o ko kende poto Grèce, eza problème te. O bazo kende ndamu vidéo et yebani te.
bato nyonso bazomema bato na bapoto mona muta ata mwa selfie ya kosala ata mwa nini ya kosala video ya bato ezomonana te eloko te nga problème na nga eza koboma video te base concentré kala mama le 4 avril fere ye mwa yebi déjà bao bakote te oyambaka muze alobaki ye mwa yimaka mosalaka bosekaka ye po azomema imu me muze ayisaka eloni ntunga ezaka ye moko ayebi makambo asalaka fere ye mwa yebi bato makambo nini ya kosala bato akomema na bato akomema te po ntango oloba mama poto bamisien lilimbu ya na poto asalani lilimbu ina meme poto lilimbu chroniqueuse moi fiancé zo no finga bato tina ndeni ayebi makambo asalaka babiloko kaka date yebi yango ayabu makambo mingi ya kosima tele mingi te fere ayebi makambo asalaka akona non faire à très intelligent ami la tara victimisation pour éviter à gagner bato mingi na ngambu na ye alors eza siko difficile na bato mususu yango nga mwana ko s'attarder na makambo fe ya mama voyage soit na yebi biloko nyonso na ko ba manki ona ayebi makambo sala yebi système na ye système nyonso zo sala ye moko mingi na ye initi ku to bana ko mcha ba croc en jambe ya pamba problème eza le 4 avril ba beta concert na bango histoire ndeko moko na YouTube alobi soki eza bongo vomeye moko faire gola a dénoncer main noire yango comme ça au moins na grand public batutu bayebi ke no ba main noire ezalaka loso quand na le loso ndem te sala bongo to main noire eza mutu to ezali ndeke to ezali nyama moko boye mte sala nga bongo non ayebi ke main noire existera te ça n'a jamais existé musicien a trempé le roi Ferrigo la rose a ba problème ba visa te ya mafia ya lolenge ya bongo bo ba tout passer simani ba innocent beta na Madeleine ba kina nini hein ba innocent les fait faire une relation d'intimité quand même ata tomati to faire azangi relation na nini na Congo ata libanda Congo mutu ba président so tina jet ba yo zo ke anniversaire quand même c'est ayebani il est aussi un peu reconnu tous va faire en route na ba tendance ya ba fanatisme te hein ba innocent bi ba zo ba jikuna akobeta pe ko mimo bat guess ma weke na autobeta na la sigala bon guess tolunga po bolba ke wa zale kaya mais quand même et là on y yango za mbula na mbula yo za na problème mbula na mbula yo za na problème non ça n'a pas de sens c'est que les locaux moko boye et kana sima ye moko aebi alter ego na ye aebi pour ça tali batu msute mbia me marapoto wana aebi mongo na batu na ye moko et ça qui yo menoir famille tout tapoter live hein tout tapoter live s'il vous plaît bakangi ba commencer tout tapoter enzoom yango koninga azolinga kusatarder nango penza mingi te pona bike ni le mutu ayebi makambo asalaka menoir izate bako bano bono baluka bino nyonso awa bozo baluka awa o bwena non les mecs azana système de victimisation na mukili bato azana na victimisation baluka ka puissance eza bongo. Très bien. Merci beaucoup Degouz dégâts matériels merci Olongi Oglekina Munenete bande onangai bakangi ba commentaire vite fait pour que tout tapoter tout comme matin à 40K bon to fungola et au sala bien tout tapoter partagez live abonnez-vous bozolanda biso en direct na YouTube bozolanda biso na TikTok soki ndambe pe apesi makasi prochaine fois tozala pe na Facebook bozolanda biso pe susu na Facebook et au sala kitoko makasi. Merci beaucoup oh maître patron maître patron ba bisinga izela bonjour Bino, bonjour papa bozo somba ba ticket maître patron ba bisinga est-ce que maître patron bi déjà avant tout comment ba ticket ne ba ko tapoter à niveau finira na ni écran o tcha ba ozo fina boye et tu ba kier ah d'accord ouais ba mitema wana comme ça moi mingi d'accord na moni OK merci d'accord golo bano merci voilà les lots siko bino bozoteka bieteri ezo tambola tout ezo patauger bon na vie il faut être réaliste ngai na sala nga na fana kofi mais na réaliste preuve na ndimano be fort oyo fallait appeler ça na musique ya lelo ningo ma musique bon faire réaliste nga na fana ke ndeko junior kanga micro papa ndeko azoloba so mati bokangi micro po eko perturber makanti obunga bongo faire problème eza ya Kofi bon on va faire problème eza ya Kofi Olomide eza ki
Bah, vie n'habite sur ça, même on a banco. Billetera comme mission en période, on est d'accord. Déjà, il y a des grandes stars. Bon, c'est vrai, fallait l'équipe faire, mais si à fallu, ça va faire. Dans les statistiques, tu vas ça la marmoine. Moi, je suis fanatique. Moi, malgré, bah, son marathé, malgré ma moutou boluba, mais, je suis tout ébi. Voilà, peu selon yo. Voilà, peu selon yo. Bon, lorsque tu l'as fallu, n'a pas la batou, finir les batou, à part faire. Oh, artiste, moi, batou, bah, défendre, il y a à faire. On va fabriquer gaz, mais héritier, bah, batou. Au Punika, au fin, point. Ah, pour te musique, on est qui n'a bon, là, c'est l'idée, pardon, journaliste. Donc, période du Oyo Tozali, ils ont un événement, et l'événement est mouné, ils en ont mis. À part l'événement mouné, faire et pas Zali. Pour m'en faire, il y a plus mon nom. Donc, vieux son dans la il fallait zéla l'idée les 3 mai et les cas. À Tchaba Bietira, partir les 15 mai. Ils ont un retard de concert, ils ont un juillet. Comme là, sont bien en retard. Et bah, donc, ouais, au Tchaba bien ma période, ils ont ambri. Attends, ils n'ont pas mis ambassade, ils ont ambri. Bah, n'a habité sur ma conseiller, puis ou bah, l'ingénieur qui a conseillé la mission congolais. Il faut autant le temps, il faut autant la makamutu n'ingé fonctionner. Tout ce qu'on a, ça peut na bateau, bah, il ça bango que leader vous a danger, il y a peut-être puis ça peut tout makasi. C'est ça le problème. Mais qui leader est danger, la réalité, c'est là. Toi, qui n'a pas salle, le roi, Evry, à Paris, ça, 5000 personnes. Conseil bandit, bandit, souka, moun désert au Koufa. Ça veut tout dire, frère. Conseil à 5000 personnes, beaucoup rappellent sa lumière. Nana fana kofi, tout ça, il n'a pas ta salle. Tu es bien les caca. Maman, lumière est corrompue là. Tout ça, là, tout le monde est même billetterie, peut qu'il n'y a pas seulement billet sur place le même jour. Donc, tout le monde, donc, malgré que tu as que vieux danger, il faut t'aller temps. Kofi Amukolo a ébitant. Premièrement, on condamne à temps. Il fallait que tant de minutes tu as infali. Oh la nina si m'appelle faire mon concert ni mon panzo yo. Na ti kana ma kele là-bas na oyo, na annoncé les 15 juillet et les 13 ou les 15 juillet et les 12 juillet dans billetterie na refu la mai. De mai 6 juin terrain à la vide, les 15 mai juin terrain à la vide pour pousser Batouba Soba. Et surtout vieux en stratégie. Et là, c'est le rebomien na billetterie na net nga personnellement. Na mo makasi on concert et dîner moi ndam na manqué le bana bosolo na politique. Nga pendant na apprécier ma minga le bité. Très bien. Politique, il n'était pas censé être danger. On n'a pas fait passeport diplomatique sans asala makambo au salon. Donc, il y a ça la Babylone, on a poussé Batou dans la révolte. Surtout ma mamoka et le mola qui fanatisme. Na rosa la warrior, na rosa golo, mais ceux qui au moins défendre la bêtise, na longa fan nao. Parce que ma maman qui touchera bisopina, il touchera ma famille, il touchera ma bébé. Il vient qui le makambo, Kagame, Banini, Ngazana Gombe, tout. Moi, je voyais que c'était pas utile pour lui de se prononcer dans ces heures de débat et la constitution. Il fallait qu'il y ait un concert. Ah non, il y a un solo. Il y a un concert. Il y a un mboka. Il y a un makambo. Il y a un domaine. Là, tu vois, sur tel réseau social, YouTube, Pierrot, Siliki. tout ça, ça joue. Et jouer la faveur n'a été surtout. Parce que d'un côté, tu n'as pas blessé. Mais vieux, mon moussa là. Babylone, il fallait accompagner par de vrais. C'est une place pour les cater ça la bouette. Mon il fallait passer annonce mon bout les 3 mai. Sauf fallait banner Babylone ba réseau de émission. Aké bo ba yemi ba tout ba yemi ba même le terrain mon bout et ko ba ici batuer. Et avant de silence des avec you maté. Silence on les à comprendre congolais. Congolais ko ba babalusi awana tala kuta lo ba yibo et décourager batu. Avant de silence on a batu musu ba sel ne makele mais yazo lo baté. Nous surtout on est pas politique. Et mon entourage, on a fait les pas au bout, maman, que ça l'a bien entouré. Parce que, soit elle même faire dans ces derniers temps, ni au électio, à Kabouena, batubélé l'entourage, dada, banani, mais fallait malgré ma peine, parce qu'il va rapper parfait, mon monde a une base solide, baza toujours, ok, naï. Ok, naï, kabadi la sonde, ok, on continue. Donc, on a Kofi billetterie, déjà, sortie médiatique, et bon, mais là, il est signé dans la Suisse. Et bon, il est signé dans la Suisse. Signé pour marquer en Suisse. Dans la côte, il couple, il fallait le été. Et Babylone, on a même dans l'élection, on a beaucoup de France. Les peines de Babylone, bien. On est blessé, on révolté. Ce que mon c'est la population, il y a Pierrot, et qu'on jouait contre concert. Mais c'est vrai, il y a un douleur. Parce que la Belgique, a une place à Télémi. On a un Tokoki, il y a France T. Belgique a s'imposer dans la relation, ok. Mais comment est-ce que, plein de causes là, point d'interrogation, parce que déjà, j'y ai, on a pas y avant.
les 4 sont les billets d'Adani Werachi. Werachi na moi ça le mot correct. Est-ce que va tout Belgique 3 fois 2 fois? Ba kino ya Wera, ba zongi les sous week-end prochain ba ki aye, mususu pe kuna na Angleterre so ngeni son neni tout ça, il fallait tala ba temps wana nyonso, il fallait calculer mutu na mutu. Abi manata mo week-end, terrain za bou abeti. Est-ce Bon, que, wana côté maître, dis-nous un peu, est-ce que le temps Oyo a posé les stades il y a 50 000, tous à la peu vrai? Est-ce que tu en as 3 mois, tu as 4 mois? Est-ce que c'est possible dans 4 mois pour réunir 50 000 ou même 40 000 personnes, ou même voire même tout ça à moitié, 25 000 personnes dans le stade? Dans 3 mois, il y a campagne pour que à réaliser événement. Buki ba genou. Alongo ba biloko na sala Rafali. Alongo ba biloko wana, azali sel muta rosala même plus au-delà de ça. Parce que admettons to betara lelo la ki lelo boué. Vient pendant ba lui ko victimiser Fali la émission. Ah, ngona mona na nga ya sali ba stade ba bengi sanga te na sali nini. Na ba te, wana bena mona na abani ba biloko wana. Et repousser bango na ba mama mulili to yebiti ya to beta basola moyi. Pona nga moyi, et lo grave oh biso na to yebi ba bomana na vie wana ezati. Donc ba biloko wana exemple, il y a un avantage mo boye lelo za na Fali. OK, soit bouka ba genou na ye, asololi bien et ko OK pe bien na faveur na ye ba plein pe salami. Parce que le les événements ba mona ko faire beta 70 ans na ye, Fali pa ye, fallait na 3 ou 4 chansons et makasi na quartier la te. Ba warrior wana tout wana, o ba ina lenga stade ya me, ba sopani wana via sala. Mais comme c'est quoi impossible pourquoi? Idéologie yazo ki na ngwana ya qui connaît tout, naza mukolo, ngani na créateur, ngani naza et comme c'est impossible parce que ba terrain zo ki na ba politique ba ici. Na ba bonne relation na Fali les athées, na bonne relation même na faire wana. Ezane ti atindi ka chaka, ya hypocrisie. Ah oui, abenga ba Golgotha. Nyonso tu wana, vieux wana 50 000 personnes wana et ça la manangote. Tu en abiso wana, pour tout le fan, tu comprends moi 15 000 quand ndenge kendaka, et ba 50 000 wana ezate, ça passe. Tant ya lelo ça passe. Atapé ça passe une année 2 ans. Prends mes amis il y a une année 2 ans, tu mamu ozanani. Au moins même Fali. Ngako na condamné Fali pour achaka non s'habiller avant. Parce que congolais azana na culture so m'habiller avant. On a culture na biso. Yetinga biya les 3, na pour ça qui est conscient, mais tu ce qu'on a sommé biya les 3 ti. Docteur Abatuma boto lingo so mara na ba dernière minute. Ah, et tu qualité 2 semaines, 3 semaines, na so na zali Fali même billetterie, allez muta fumulo 2 mois en avance. Aninga ça ne plein. Pour tes au Congolais so mani na reta. Bonjour. Ba kene ba consulter ba conseil ko fait ba kala wana ba oh merci, et ça la publicité 2 mois, 3 mois ba billet si là qui ba château rouge de bani parce que Congolais so mani ga biloko na ba reta. Et na tire na biso. Ata ba inonce bien ba novembre na ba chi wana. En mané les sous moi pas mazo mais les sous moi pas muta so mané billet avant ça. Muta so maté muta préféré ça no ma amna mike c'est no ma amna mike toto comme période wana parce que sous ma billet. Donc vient azana capacité. Vient azana capacité au ton de sa stade wana. Vient il fallait attendre temps à buka. Obiso to yebi yaninga moyi yena Fali grande chose ezatira mamo mwana o bakanga photo mwana o ya matena mutuka na matanga abuki na émission à charger Fali. On a mon stade de France, il fallait nga zala, on est nga 20 ans carrière na ye sérieusement, il y a bunela nga académie qui na maman no ba kala na kitoko wana, azongi sur en place, même il batu fallait nga zala na star. Mazana batu oyo ba mikolo ba kota lisai. Leti ba vieux la brazana nani oyo ba nani Vincent Gomez. Ba kota lisai, ba Adolphe ba kota lisai te wana vie. Nga solo liboy. To luka mo Xavier Poir, avi na yo. Bolanda boité. Ala batu oyo kapé. Et PSPV on a le sauf à la tchèque to kuta na biso tous les 12 juillet na sur les 13 juillet na nini na Belgique est changé makambo changé malamogo makambo tout est changé to robo ya nion surtout ya Fali mais exactement d'être na kilelo exactement Fali poupa on peut pas nier ça na linga ne tout ça là vrai et on a linga même comparaison ya Fali na faire on a parce que na na fa na Kofi mais na kilelo boye exactement tout est mutezo mona na clair saliba makambo o ko contredire. Très bien. Donc, voilà. On est à point de vie dans l'aïe, côté de Makamou, Lobagi Yanan. Côté affaire, n'a aucun bolobi, n'a pas que moi implice. Vas-y. Moi, je trouve que frère, pour ma vie, ça va tout baozoa. Frère, moi, je trouve qu'il y a un mébélé, moi, yémo gaébi. Yémo quoi yébi, parce qu'il n'a pas mon boye. Quand tout va mal, il faut vendre ou réfléchir. Faut que tu vie à faire, tout va mal. Même dans le monde de la musique, après la bonne relation, na batute. Na ba wérane qui ndra mabe,
na ba Kofi wana eza nango tindika chakal non partout ba héritier azo comme le roi Kofi mongo boye mais na musique muke pour ko fasa lango na musique ya ba œuvre belé donc le roi jeune Kofi Olobi lo wana na yoki bien te. Olobi réseau zoki mangaya. Olobi faire a ça la comportement Kofi mais na musique ya muke. Oh. Donc azana ba ranking na tout le monde mais ba œuvre ne sauvé été. Ana ba œuvre mongo boye so no luka ba nzembo historique ya monsieur eleki na odiste o ekanga. Siko azofi ba ranking na ba héritier mabe ne ko fa no vivre na ba na mike mabe na ba yaya mabe na ba were ke ndara bien te na ba nani ke ndara bien te na famille na moko mabe ba bilo ko fa no vivre o ko fa vivre yango na même na famille na bionique abimi kinganya bimi oyo kuna bimaki tout ça il fallait vendre à se concentrer à bongisa na ba mama mike pour la carrière na ye yebe musu pareil sura zalaki net na kilelo boy sura soigner ki mutu la wira son a chap na ki papa na nga wira vient na nga de la forêt ne héritier bengi sa wira oyebi ki même bandule oyo ba faire ba les 4 jours ils ont solo ba solo la moteur ba biye sile ta wira on a concert ya nani ya faire na Bercy ba maman na exploit donc dans la biloko na mike ye pas aux angango comme entourage za na ngom bien te ba ba vérité ba za la rater tout ça aussi ils ont coincé po mais noir et cause à mutu moko ba estimer artiste tel mais so comme le baranki na ba 5 6 personnes ba menor eko kuma pebele oye ba tous kona na salo mabe Yes, c'est ça. oyo nani mdasali oh nani on sala ba kotiebo nani po ko tsaboe ba de la forêt bana ba relation ba mboka wana bo bulera fallait me sonata na été a bo presque de France na a roya place mo de la forêt yo wana koti a fini po musique ya monde kanai e banda le loté o bona place mo bo héritier ya koti e pas comment soki Donald Trump a koti wana fini de babilo mususu yé fallait bo mango pour na carrière na. Très bien. Donc moi je pouvais rajouter juste ça m'a fait. Merci beaucoup maître patron, merci.